président nanga na PC Mbote un président nanga vraiment mikolo président nanga siko président Macheko olongo lié na groupe bato comme lion les lions des tribus de théâtre yé mutalongwe pa benda yoto yo mutolongo lié po ocha leader ah nga longwa liboso na Casté yo faire que ya longwa po ya ma leader mais yo planifié même pas nazaki tellement na talent o nga mona miyebi na ba film kitoko mais na bon à l'époque pas présent kabana yé mutano pesa ba film tout ça là si je me rappelle a pesaka titre moko et page ba chef na biso jour J a titre par yé na yebi mutu soute banda groupe ne banda yé mo signa ba titre nyonso mais ce qu'on nga barik nazaki na ba titre na nga pe na zanango on a un film sur na pesi yango mais espace sur pesi yango ezakité vision nanga l'insus na vision ya groupe président qui kedi et kutana ki vraiment té parce que ce total bien président qui kedi na succès na Congo ba o baza na kini ba yebi mais ba li banda ba yebi na bon succès wana té et mon vieux gelore yenga pesi nga chance to signer na titre na chaîne moko RDC comédien congolais TV premier film na signer ko nezaki Keto écriture nanga idée yanga donc tout ça qu'on a vu dans la galère yenga en tout cas vraiment ba film ndoko tana na chaîne wana mais film wana e betaki mingi miso na travailler na papa Kowe au monde tellement tout travailler mingi en collaboration na ye parce qu'il y a pas de danger ouais ça danger vraiment il venait ngane za débat te bariki boye te surtout che boye sala boye te pas Kowe moni film mo to sala ka te kenda de to sala oui au monde vraiment na ba film tout et kota mingi na dalana bo pour mona na scénario mona Kowe Michel bariki chassa il est vraiment j'ai dit merci parce que azola kisanga kaka ndenge yako akabila nga kati malaksanga ndeni ya koloba papa Kowe Michel petit be masana vienanga va ton bengi to scripteur c'est-à-dire abengenga nga na vandi kaka yimta opia ba tableau nga na komaka wani ba benga ngo script yo zana kaka nga na bigeno cha premier tableau boy okomi cha deuxième tableau boy mettons yo betinu ka idée beti idée que non na posa film nga za maman boy lela kaza mama mawa so ngani na mo pesa tu ba mawana bon pour na pesa ba tu mawana bien c'est-à-dire faut maman te ka len sous mapa nanenga te ka mapa na e kamie tout yango c'est ça nga no ça scénario ya on est scénario scripteur azaka muto akoma pamba so nga na salara des travail à la fois nga mo scripteur nga mo pe na scénario c'est parce que nga mo na komana bien ben énergie biso to bimisaka na Congo so bazwinga ka nga barikyo ba bwaki nga na Nigeria na pesi idée mo na sengi ba na fu bochela nga bobo pour réaliser yango mais bo mo na ketoleki bango ça c'est la couleur d'origine couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ça, c'est couleur d'origine déjà. N'ayez que vous avez aussi que vous allez. Tant que vous avez une figure, yo chante moi na kini santa de nuances, ange noir, cheval noir, chic men, pape of love. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG. Feeling na cadre ya idéologie na pesimbote na babone na biso nyonso ya couleur d'origine ceux qui ezamba no liboso landa biso vraiment soyez les bienvenus ou eza couleur d'origine chaîne oyo message on pesa bino ba information ya malamu lelo vraiment na cadre ya idéologie na kende ko lukela bino information ndenge kaka boss nanga Crispin Lenga partie des États-Unis alobaka luka information pesa biso information na tamboli mingi en tout cas na tamboli mingi na yembeli bino nani na mbeli bino artiste moko sepelisa bino na bi ke boyebi ba suspect ba yebi été souvent na lobango na ba émission na biso na lukango po bo sepela na bato boyebi pe bo découvrir bato boyebi te soko yebi yo kasiko ya kitoko akoloba soko yebi te découvrir ye po soki ngala yambi mutu cela veut dire c'est que makambo na tambo vraiment na scène comique qui est bino artiste et comédien, disons hasard artiste et comédien, mais beaucoup plus hasard spécialisé scénariste. Donc nazo yambino invité nanga déjà na saluer ba abonné nanga nyonso 12 étoiles à partir de la France, à partir des États-Unis Junior Makolo, cordon nanga Augustin Kanina 3 exemples, motema maman Marie Moulanga, papa na Augusto et puis baby G Love Jidor, nabi qui famille za munene Enoch Kongolo, Enoch Mbemba, Jonathan Luamba, Gaël Tutonda na biki base eza makasi lelo nazo ya m'inviter nanga tukosula na mwa mingi na yamba enanu po bomona ye na pesi mbote sikazali ndeko mbote ouais mbote na balandi nyonso ya couleur d'origine
partout bozolanda biso donc bambote na bino. En tout cas, où ils ont couleur d'origine, n'habité ceux qui connaissent l'amba liboso, mais pour n'anga n'habité qu'ils ont liboso na yambayo, au quoi qu'on salue, bah abonner na biso, pe oh ils s'abonner, bah s'abonner vraiment na chaîne na biso. Ouais, bah abonner nous sur couleur d'origine, ils ont liboso, bah yambanga ah mais ils ont la soukate et bo s'abonner massivement na pesi bah abonner nous sur au bazala awa bah mbote na bino et puis na bah oh bah hôtel sur pour na liboso bah s'abonner massivement et puis brutalement donc bo s'abonner vraiment pour andi makambo. Ouais, beau s'abonner vraiment couleur d'origine Nde Makambu. De Kolangai, boni na santé. Ouais, santé kitoko. En tout cas, nga na yebi na ngai ouais, mais bato belé ba ota biso ba misu pe ba yebi ba misu ba yebité. Oko yebisa biso de ton vrai nom comme on les kanani et puis ba benga ka oni na kombo oyo oyebani na. Ouais, ba o ba olandanga ba o ba yebi na ba o ba yebité et kombo na ngeza Barik. Donc quand les mêmes Barik wana yonga pe na scène ba benga nga ka toujours Barik. Je m'appelle maintenant Barik Chassa. Donc, ba o ba yebite ba yebana ba o ba yebi ba continuer à komona ndeto so mega mpe ko solo. Uza penza nani na domaine comique? Ouais, na domaine ya art ndeto lobaka, na artiste comédien, le roi artiste comédien nyoso boyebi, mais plus na scénariste donc na koma ba film et puis ba film belé botala ngande na koma mais ngamo pe na za scène. Ouais. Ouais, mes chers internautes, tout qui n'est se présenter, as artiste et comédien, à Komaka, tout à l'heure, il film et belé, mais il y a des choses qui sont dans solo. Ou embrasser qui option au dernier Moussala. Ouais, c'est pas facile d'embrasser Moussala au ya art. Bon, on a le baïsa donc, et ça, il loko na santara déjà qui n'a zana parce que au yebi awa na biso to na Congo, muto au sala art, sona comme na mbongote. Même la famille, même la quartier, on a qui aventurer. Ah, ça théâtre, ça vraiment théâtre. Or, quand les mêmes théâtres, ou surtout bien théâtre, na bamboka mususu, bactéries, cinéma, na bango to ba comédien, na bango bazana moi valeur moi par rapport ya biso. Et ça a moi facilité na ne biso to jouer là. Vraiment, ndé na ton otanga nanu, parce que na sala médecine, na sa docteur pour na ba oba yebité. Et ils ont passé moi na ba collègue no ya musala ya classe ba 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 no yo sala pe théâtre donc théâtre ça qui le ko lo mo bisa réclamer ka il faut na sala il faut na zala et yango mon lelo na respectera pe malgré musala nga mususu wana mais na sala pe théâtre na artiste et comédien Barik Chassa yi ou bandi vraiment na groupe ni ouais Barik Chassa théâtre tellement zo ba kiza donanga avant na zala sur scène na bandeka ko koma ba film or je me suis dans loba mingi tant on a comme ba film liboso nando comme vraiment ba film mais tant on a comme ko jouer ngamoko parce que so remarquer bateau ba comme ba film qui toko ba jouer peu bien parce que yo mo soko jouer ka on doit sentir guana ndingo mona mutu soko ozo diriger soit pécité non ah fallo pesa mo vraiment boy parce que yo mo peut jouer bien et na bandi théâtre nanga vraiment ba groupe mususu ou yebanité oui, ça qui nous connaît sur le groupe à quartier, vraiment c'est inutile parce que. Non, au moni, au lelo, au ce qui te yambi, cela veut dire yonde makambo. Déjà dans le domaine comique, aux opé sa valeur, moi. Ils ont la peine à bandeko, esco banda tant bawe kotan comme on a bango isra bango moi sentiment moko boye. Moi groupe wana liboso, et ça la bango bien. Ouais, donc na bandaki théâtre na groupe moka ya quartier, on a salué venanga Lirens, c'est mon vieux du quartier azaki na groupe na ye et puis ana yo linganga mingi abarika za maye les fois za la foko taka boulot ngamba na ndo sepela nango mais na ndo talaka yini mtandaki pena ko pousser nga trop nazala etana ki olongwa directement na on comment ezaki pourquoi pas nous groupe na na commune ni na Kisensu parce que na botami côté kuna et bana Kisensu tout ba obali banda partout na pesino bambote wana mwa da modogo lungamba yo yebi tango siko na yo longwa na ko kene pas maman na biso nana Melia maman chérie que je salue. Et qu'on a des places vraiment makamupene bandaki pendant non les kana TV bat bon que nos artistes et ton ayo longwa kuna parce que na tamboli trop ton ayo longwa kuna na ye na groupe ya président de Corse Gabana de Corse Wenge de Gabana donc le padre ton ayo yawana na évolué indépendant ça va oui na wumela ki vraiment kuna opportunité donc présent vraiment ça qui bien brusquement ou Isaki nini pour réaliser makambo belé je crois ouais na réaliser makambo belé na président Gabana na ba film ya président Gabana belé na zali
et tant que longwa pas président Gabana na sala qui tourne na longwa ki bien bengana ki non bon on a eu polémique moko yaka hein bon bandeko ngana lo nga vérité polémique moko yaka ba bengani bariki na bi mutama ele bongo ba bengani o saki nini hein comportement mabende ko bon omoni biso batumsu ba comprendre ngo mal omoni ko bengana to ko bengana te ça n'engage que muto alobaki yango et na respect na zanona ba obaba président so yi président Gabana muto alobaki kabengana kinga j'accepte so bezaka ba fan de basaki débat j'accepte aussi donc ça n'engage que vous mais ngana bi que non ton na kitaki groupe parce que ceux qui na lobi que c'était pourquoi ouais na kitaki groupe parce que moni biso na ba groupe na so Congo moni njonzi ngendo réclamenga na sens na lobi bonga ndo réclamenga nazaki tellement na talent onga mona miyebi na ba film kitoko mais na bon à l'époque pas président Gabana yemo tano pesa ba film tout au sala si je me rappelle a pesaka titre moko et page ba chef na biso jour J a tchaka titre à part ye na yebi mutu soute banda groupe ni banda yemo ka signa ba titre nyonso mais ce qu'on ga barik nazaki na ba titre na ngape na zanango ona mona a film so na pesi yango mais espace o pesa yango zakite vous avez tout fait alors. Tout fait alors, non, non, ah, naïbi boulot, mais pourquoi vous avez un espace tengapé, na pesa titre, mais ça qui groupe à bateau moyen s'imposer, exacté. Ni na yo longwana na beta qui, mon salé moi tour mouké, et pas président Zorobabel qui dit que je salue aussi, président Petozaki bien, mais vision nanga, l'insus na vision ya groupe président qui dit et koutana qui vraiment té, parce que ce total bien président qui dans na succès na Congo, ba o baza na kini ba yebi. Mais bali banda ba na bon succès wana te or ngai donc qui da na banda te ba ni minka na Kenya oui si je peux le dire oui donc na autre tout monde nga polémique te mais ça qui ça ozolo ba vraiment makambo ça vrai atanga te même ba talanga ba bi ke ba film au total to ba acteur comédien total à libanda na bi ke so na bi bata poto na bengi mutuma poto tangla 5 comédiens ya go pa kike du moins l'insusu ba yebi bango te mais ana Congo au moins ke ba na succès makasi parce que ngai donc neti moko kike di ayeba ni banda te président qui kedi libanda ba yebi parce que président qui kedi bandi théâtre les loté parce que bato ba voyager kala ba bi que président qui kedi na ba président l'a dit et sobe ba salade déjà na Lisbonne Malemamboa voilà donc yemo déjà leader c'est bon aza déjà na parcours moi munene donc aza déjà grand na théâtre à Congo mais sauf que azala kana inde trop nzongité ouais amuna que no pona ye na kina wa évoluer bien mais au longue rénové ton a longue rénové na vandek na ndaku ni na kokutana mutu mona bengaka ba Moïse avinanga mon vieux Gelore yenga na Kowe Michel papa Kowe on a benga trop papa Kowe et bangonde baki ko encadrer nga sona koloba ba bimiselo ko zakati na ngai ba pousser nga pembeni na bango tema ba bazana ba marché ba to ba libanda bon bariki oloba petro okoma ba film ba chakinga sur les faits na accomplir makambo on a ebisa bon que non nazana ba film na ngana komaka bien nazana prenta bien bo mekanga na bat bando croire na ngate et mon vieux Gelore yenga pesa nga chance to signer na titre na chaîne moko RDC comédien congolais TV premier film na signer ko nezaki Keto écriture nanga idée yanga tant tout ça qu'on a vu nanga Gelore yenga en tout cas vraiment ba film ndoko tana na chaîne wana mais film wana e betaki et puis Barter ba jouer qui na kati ya film wana ezaki Barter ya minene o ba linga mingi ba maman Belvi Kandi bazaki wana ba président Omari ba Mimika Bongo donc ba te belé ba maman ni ba papa Kofi donc ba tout ba jouer qui na film wana c'est vraiment que non casting nanga et c'est pesa ba maman cha kwa joua et ndé vraiment ba ki o découvrir que non oh témoin nango pena za makambo ndé to yaki o ya susu na Daliana Bopé te ko ça titre moi tout ça là qui pourquoi l'amour ngapé na ça qui écriture to na ça qui écriture nango wana na groupe ni wana ba site wana ba groupe donc disons bo sali plateforme na bino ya banzonzing ouais net bo sali film mais après bo bengi bato bazaka na ba groupe ba jouer comme Jonzing parce que na kini la bongo bo tie na Congo comédien bo tie pe suna Daliana Bopé Bochi ba film na pesi mbote na Daliana Bopé c'est kazali déjà mama Daliana Bopé donc ya zarabia sur la bien et ton ça qui va filmer on a ndé batu ba découvrir que no barik akomara bien na koma qui un peu sollicité au monde un acteur naza pour ça tanga ba komba parce que nous c'est un important et ça tout ba luka barik en coulisses a lukinga na tangi bato ba menanga na monde ngo nzonzingi vient nga Gelore yenga
et na papa Koé ezana bato mususu ba ko kolukanga en coulisses akoya na eboye Barry qu'est-ce que okoma film était ya koza na idée na yé mais abetelinga idée wana ngani na sali scénario sko ya mise en scène scénario na yé pe na tournage na dirigeant batali ba sepeli mais comme eza idée na yé bat musu biso ba musu sezalaka ako reconnaître que non tena comme na scénario to mise en scène Barry Kinshasa musu pas commis na été bon il n'est pas obligé à comment eza selon ndenge ya sepeli bon na exige a pété ngana salaka musala na gagner ou na ko gagner mais mingi bat ba komana ba monter ba opi ba reconnaître net na monaka mingi sur na travailler na papa Koé au monde a tellement tout travailler mingi en collaboration na yé parce qu'il y a pas de danger ouais ça danger vraiment il ngana za débat te Barry ki boye te surtout che boye sala boye te pa ko moni film moto sala ka te kenda de boto sala oui au monde vraiment na ba film tout et ko ta mingi na dalana bo pour mona na scénario mona Koé Michel Barry Kinshasa il est vraiment j'ai dit merci parce que azola kisanga kaka ndenge yako akabelanga kate malaksanga ndeni yako papa Koé Michel petit ube masana vienanga vienanga taka na cha papa Koé Michel ouais merci na comprendre ouais donc tango cha bongo déjà elle aura été capé Barry quelque part mais total na scénario Barry mais Barry permettez s'il vous plaît tu parles trop betele yebsana nous film moko yo koma titre nango o talama izape populaire natangelo keto etalama na mini keto ah bon na niveau ya njonding ba njonding na mini cho susu nkayulu pezo talama parce que nazo appelle souvent kayulu ekota pe na RDC comme déjà site amunene ba talango un kayulu suza film au comment peut film ndenge au sala boebu et sengi pe donc président Gabana jouer ou bengi pe a jouer non bon président Gabana non na benga na film était à jouer onani Isaka que non était un peu samité et bon Kevin alors au benga e quand Kevin wapi Kevin Lekechu oui Lekechu si Lekechu joue à tout temps il y a ça la notre émission Lekechu c'est vrai mais na y relation ça va ouais ça va là Europe c'est une beauté déjà ouais la petit Lekechu beauté Kevin Lekechu série européenne indaka makasi et c'était quoi avec lui ah Kevin Yozolo Bela Kevin Sydney ouais RDC comédien ah oui effectivement c'était lui ah obi des personnes différentes ouais les jeunes producteurs Lekechu oh hier Kevin Tobé Banatin toi en premier nga lobi bobe banati omoni bino ba artiste bwana makambo na bino biso to ki parti mais makambo sala ka so ebiminde sala biso moi sentiment série moko indaki makasi c'était dia quoi non et inda soko be indaki makasi je ne pense pas exactement oui ba maloba mabe ba kanda non loin de sa part mais ngai nabi que c'est mon jeune frère tout le monde en a tout cela bien et le que ça là que non to collaborer parce que RDC comédien yem tout nabi ka Gérango na Kinawa c'est lui Kevin et à contacter nga ndenge bat nyos na ebisio à tout à l'heure na ba kenon bat mususu ba contacter nga en privé en cachette to sali otoko sala et puis to silani mais Kevin pas contacter nga est-ce que to koki ko comme film ensemble to kutana na ye to vanda pe to sololi a beti pe idée a proposer pe des aki aye yo scripté kaka voilà bon mingi na ba ko scripté te mutako betelo ida ko ba non maman mo boyena papa mo be babalana bazana bana na bango mibale siko c'est moi qui va faire mon scénario ça dit ngam na pe ça G que pour ba comprendre que maman une tabota moi non il faut na chano tableau oyo et avant donc tout ça c'est le travail tant ben tout scripteur c'est-à-dire a bengenga ngana vandika ka yimda opia ba tableau ngana ko maka wani ba benga ngo script yo zana ka ngana bige non chaque premier tableau boyo komi chaque deuxième tableau boyo maintenant yo betino ka idée beti idée que non nana pour ça film ngeza maman boya lela kaza maman mawa so ngani mna mo pesa tu ba mawana bon pour na pesa ba tu mawana bien c'est-à-dire faut maman te ka Alain sous mapa na nenga te ka mapa na e kamie tout yango c'est ça ngam na ça scénario ya on est scénario scripteur azaka muto ko mapa so ngana salara des travail à la fois ngamo scripteur ngamo pe na scénario c'est parce que ngamo na komana bien et c'est ça tant tout ça là qui na film mais si je me trompe pas film ngo zala qui Barcelone mami wata ba fan tout Hollanda o tout bazaka ba s'abonner na chaîne wana na RDC comédie ba tala film na Barcelone mami wata idée c'était Kevin mais ngam na sala scénario ya film na ngam na koma avec lui vous avez réalisé combien de films mais mais quand même moi ba cacher na ozwa qui ça va bon
et la télévision. Yo oyebisaki koloba vérité to solo là hein tu bete na biso solo to yeba c'était bon. Non, c'était pas bon. C'était pas bon. Il y a ça là que tous ensemble était. C'était pas bon. Et n'était sur Aïka Pona. Qui étaient les producteurs? Bon producteur ils allaient mon chaîne hein. Mon chaîne n'était soit dans la poto na PC Pembote. N'était pas en contact avec les producteurs. Yo Ozaki dirigeait direct et pas ya Kevin. Ya on a lobit. Biso ba oyo tout ça na ba musu ba yaka beaucoup mané film talimbo nga pesio mais sans oublier que ba biteke to yebi ba cacher ba zo ba ça ba film to yebi na biso. Mais moi ngandi kono o sangaka mabebo. Olinte nga pe na koma na mbongo, olinte nga pe bo nga pe mais souvent ezaka passion. Na linga musala mingi na linga te bande ba congolais na linga to évoluer nga vraiment na chaka défi na ba novelas na ngato mo sama mo koleka bon parce que na ngati na zwaka inspiration nga pa na bon parce que nga vraiment ba film na so tali film au Barrick a cha print au moins vraiment na pisa makamba sika bande ko so ba comment faible inspiration au tala film film aussi na tala ngot na Nollywood o nga na yaka wana te nga vraiment ezapina na vraiment inspiré so vient na lali so na ndio comment so mon écriture autant net ba di nouveau so tel ban kayulu wana au tel ban keto au moins que non mam na lobel na histoire wana qui congolais c'est pire ma qui congolais tel na mam to soli abna te ba congolais ba kenda na ba comportement boy mambo esala mami mi na Congo vraiment na kenda musika te na ngana misapena qui tire mboka na biso. Merci Barrick Nandenge au Fungoli Biso, moi bien te comprendre mais Nanina Tunayo c'est purement professionnel question Nanina Tunayo à quand des réalisations de films plus que ba réalisation bande kona biso ou basala kaka ndenge biso sala cinéma na Kinshasa awa bande kona biso ba Nigeria pour atato bominzo to atato benga ngonzonding. Pourquoi ekokanaka qualité de moko na bango te et puis production ya biso na bango eza toujours différent, c'est dit à quoi? Voilà et ça question mo kitoko on a koloba premier ça biso to travail à dire collègue ba nigérien okosi ngano ebisa ot biso to travail à dire collègue ba nigérien to leki bango na ko jouer banda lelo ti au jija ndenge nini zwa penda film po biso sala ti lelo to zaka na ba groupe muso eza na maboke mais na Nigeria ata groupe asimation ba sali eloko ye awa mama na cinéma so yo kana bisa ebi na jija kutoleki bon poani na ndenge nini ba comédien tout ba talangai baza même langage nanga na mamna lo basiko to leki ba nigérien pourquoi moni ba nigérien de bazana ba rosa film à 6 épisodes mais bah juste 6 mois pour ba réaliser nga Barrick na rovanda lelo ni na vandi boy yo benginga soza na poto soza pa lo Barrick na tiembo na agence fo zongo mais na posa film l'état na ke zo mbongo na lobby lelo na héros na bandio ko ma film ti lo na tongo na 8 épisodes na tongo na ke na zumbongo na bengi bactère lobby to bandi tournage to sali 3 jours à tournage montage to tchel na net. Donc pour one eza ko pesi biso réponse ke bilo na bino le kaya bango te pela mamaramba mbang bouillon. Non, il y a biso et le kaya bango te parce que il y a problème il y a sur le plan technique. To tourner na caméra moko biso ba congolais. Qu'est-ce qui manque alors? Ba moyen. Mais yo lobi ba tcheli bino mbongo, ba tcheli mbongo ndo kine ko zoko lo ba caméra te ko na bona lo ba cacher tout swaka po te lo ba po to bongisa eloko te wana BBC musala ba ba ke la soma to zo mbonga malunga te uma bina ke no papa mo ya parler li fanto tout ça parler ndako mais utali mbongo azwaka utali énergie ya bimisaka yonto bi ke no ben énergie biso to bimisaka na Congo so ba zwinga kanga Barrick ba bwaki ngaka na Nigeria na pesi idée mo na sengi ba ke no fu bochela nga bobo pour réaliser ngo mais bo mona ke to leki bango. Pourquoi pas bateau ba benga bino bo ça la ba filmer bo pesa ba condition oyo et ça la qui bo atteindre niveau wana moi te rezo ça kitoko te po kolanda na histoire bande ko ba Nigérien bazwa idée na bango na mwana ntusu donc ça veut dire histoire congolais mais lelo ba leki biso monte ke ba leki ba kembango biti na on binga s'inspire na Congo na pesa titre na ngai wana keto congolais to vivre na mutama be mokando ebike no point to exige ba producteur wana te ba condition ka ba producteur ba talanga soit tuninga Barrick par exemple film combien na c'est $10 pour réaliser le film $10 par exemple $10 azwa bengi yo
film Kobe yo bi $9 atiki ngai pana or été pourquoi Barrick a le $10 yango na biso sto koma o ka ba peso salit pour fo bana balia faut il faut olinga to perdre mais normalement ko tala ndo komisa ba nigérien so tali normalement na cinéma prise et variaka na 5 secondes de total ba novelas on a pan c'est dit à quoi là sur 3 caméra centrale monsieur Zami Pandi donc yo c'est ça la même moment ba couper zate mais t'as besoin de tournage yo ba tournage yebi couper tout ça maintenant sur ba 500 pe sali au bon na déjà ko bimisa ara to bimisa na ba comprendre ta histoire à pambo et ça tsakate donc nigérien sur yeux bi c'est que non qui est tourné na ba congolais ndako perdre expression émotion mo ndi mati mais surtout gardango na bandi tableau yana ba tableau surtout tournaka au bandi tableau mo ezala ki memulili ekoti iko mi beta lumière sala boy misu pasi mais osa kaka mosala ndeko ba musicien ba congolais ba osa ba featuring na bande ko na biso wana mais biso boy bisa pe ba producteur que moi featuring pesa ka bien na ba nigérien ce connaît Komi histoire na ondengolo yo komaka bien hein au saleli maboko na yo au tie pe ba nigérien na kati alors les producteurs j'ai besoin de tel messieurs et de tel messieurs to réaliser pe loko kitoko na mboka to mona ba acteur wana ba ya Kinshasa ba beta ba tout beaucoup ça la connaissance siko na bien nabi boy problème nan ya santé na biso ba artiste gouvernement les mbala na bo ya featuring au moins nigérien mo bi azali ka artiste comédien mais Fortune Nazanango, le roi ministre na biso. Si go ponga Barrick Barsal sanga relation to kutana tout ça la film ezao. Ça dit kasha osenga les songa na zwa on a tiki na pe musala. Ça va ina. C'est vrai. Ben oui. Kasha ka ya osenga na songa ba pesa nga une fois na vie. Nga pe na comme producteur. Mais c'est sûr que ba film bosala ka comme banzonzing tango itala magali banda bozo rapé ba commentaire ya kitoko ne na ba étranger bazali banda. À part les Congolais. Oui, naebi tout ça a filmé mon dans la beau si je me trompe pas les secrets. Tu réalises un film bandé tu sous en français. Naebi que ba français batala ba ivoirien batala ba camerounais batala ba c'est là tout le monde ba il francophone nyo so batala. Il est francophone et tala ba commentaire vraiment que non oh ba congolais bo sali loka beto bando tala parce que toujours yo kasko mambolo ba bien. Donc tout ça capable à tout. C'est dit est-ce qu'il faut qu'à jouer en français. La vie est belle et salama la lingala wa tout la rango était mondialisé meilleur film. Ba Nigeria tozo lo ba wana. Commando jour nini a ça filmer a changer langue kaka po bisoto yoka. Et il faut qu'à bisoto lo ba tout ça on en français pour yango na lobité neti boy la vie est belle otangi wana ba titrango. Malgré tout ça on a lingala français mais ba titrango ba tchana langue o international o etalama partout o ba tout ba tala ba kosepela nango et biso loko ezanga kaka ba ndeko bana poto eza ba moyen mais na pesa pe faute na bangote eza pe non quelque part eza gouvernement na biso si putain notre difficulté to kutana nango je me rappelle tout ça la film mo boy na limité maman mo apesa so ndako poto senga ba ndako bomona kana to senga ndako njoka na ndako ya colonel to bandi tournage ti 16h faut aussi c'est oui to ndimi to lekisa tournage ba tableau tema to ndo bandi la mo trop ebika ba prise mo pile sili mkolo ndako ya colonel yeke to bimena nenga tinyel ya kokima ma biloko bozo bwaka poni so colonel ko tuna ndako na ye ma problème mais to ta ba nigérien biso ba congolais mo to lula ba ministre na biso ba lula ah c'est bien en tout cas paysage mais pesa ndako no biso to salade pour bango ba pesa bango mais abiso na ndako na no kesenga ba pesa au moins tout ça filme tobi ke mutonga zaki na mbongo mana mutuka te mais ba l'accès pas sur ta komba mutuka te pour ezati lisolo ah na tiki contact kuna donc beaucoup t'en a rappelé na moi ba difficulté et belé alors actualité to me kempe ko solo là au betelinga solo au lekaki na groupe rénové ya solo oui na leka na groupe rénové ndisika OK pour boma groupe ya papa Tshisekedi Kikedi non na succès coupé carrière te tona longo na groupe wana ke na se lancer na makambo na chobeta nzonzing na komara ba film ba contacta ngai alors film na yo poko mango ezala bien il faut longo la ka mutazo sala bien na groupe batu yo na yo sa pe groupe na bino même pas nazota bino déjà mikolo oyebi na yebi président na ngai na PC Mbote un président na nga vraiment mikolo président na Siko président Macheko olongo lié na groupe batu comme les lions des tribus de théâtre ye muta longwe pa benda yo to yo muto longo lié po ocha plus ah nga longo liboso na
C'était yo faire que ya longwa pour ya malide mais yo planifié. Même pas. Ah, tout solo solo. Yo longoli macheko pona nini? Bosa groupe na bino, bo vanisa masolo kuna balingaka te bo ba makamususu bino bo favoriser. Ça ba groupe mususu kento ndingo longwebi na kini. Si na yebi. So ba leader na ba sala bon point mais moi et moi kendaka. Alors comprendre que non soit pour que oyebani net o étouffé net bo kokana. Ah o pe so zui makambo ngai pena OK ça donc yon a bi ngana même na ba film même inspiration na za rapirement congolais. On a ça la keto motema mabe on a lelo vraiment on a félicité na évité pour les moments ni na vendre na président na Macheko en tout cas na à l'aise net à place yo kutanga na sala to sa même mission oui mam na sala na yo comme film mon robot ezo ya kalate bata poto ba otala président Macheko a autorisé né pas qu'on na problème té kuna imo ka que non abenga la fierté du groupe ya benga na la fierté du groupe donc abi que abana pesa makambo pesa kama makambo siko na ndenge makambo ekendele alors la vie ça va mais la vie ça va hein. déjà Fayo ça va au bali déjà non na bali te na tuni maman Fayo ça va Faro oui oh. Faro est actrice kasi na yo ibsenga ki kala mingi te makambo ezo simba libala ezo ya avec yete te Faro moi sinanga te bariki bauti na ngai te oyebi ke soko zo tambola ba miranda ko etalaka mitukele kaka ba non moni souvent ngaza na matete ba matete belé ba yebi Faro za master na ngai master na nga buloto zani na wenge de gabana master na nga Faro mu kwaseke donc mille esprits vraiment bureau donc to lingala moi mingi na ba film ebele pe nazara na benga kaya ya kachaka moi print a moi sinanga te bolingana ka moi mingi to sola ka ndi bien azala na epe bien wa sala musa bien tina kati ko azobara bien ko te ya sala musa bien. Ouais, mes chers internautes, comprenez que nous tendons vers la fin, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Tous en artistes nabiso bomoni tous la ne maintenant écoute cette comédie mais tous c'est pelaka naturellement pour aolo ba déjà bien donc tout mes mana na pesimbo te na ba fan nyonso ya yeyo chante moi na kin santa de nuance ange noir cheval noir chic man pop of love obo c'est pelaka na bi ke boali banda boyib c'est ngata on le bara il est comment mon kilimo bimbeganga ka c'est bon temps normal même moral GDG feeling na ndenga idéologie cordon na ngai Augustin Kaninda musala nde musala tozo pesaka makambo voici yeyo magnifico fantastico esthético chic men na ndenga idéologie mtobo ya zate pour me contacter c'est simple plus 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924 WhatsApp yeyo chante Viber donc plateforme nyonso réseaux sociaux Facebook Fabrice Satellite donc temps normal contactez yo chante tozali wana pour na osela bino musala Barik tozo kende poto suki ça yebisa biso alors musalo yo oponi yango déjà na moni ça va mais relation na yo na bandeko ya ba groupe mususu ça va quand même on garde la relation bien ouais na garde la relation parce que musala oyo na biso benaza artiste comédien nga naza artiste comédien donc musala ngai en tant que scénariste nazora contact na bat nyonso mais c'est pas important na tanga ba groupe pour travailler na bango parce que c'est important et naza obligé naza na relation malam na batutu parce que o akobenganga Barik yaka nanto meka ko panzeloko Barik yaka donc tout le monde doit s'arrêter théâtre toi en bonne relation mais ça na bat msupe relation ele ka penzate na ndenga mabete o na ebike o approcher pe bango te pour et ça la polémique mais baza penza bosola rate bon consolate c'est trop dit mais toujours temps ya kokuta na te to sa relation bazali ko reconnaître mi bali mi ça tu sois tant kokuta na te maintenant non mon até bon oyo penza bo coopérera bien auto coopérera bien ba comédien ba comédien to coopérera bien et ba leke belete ba président Jorvi Mwanda ba président Ada ba ya Pierrot Tontope Junior Lusaulu ba leke belete ba mama Dinana ba mame Bakata mama Bellevie Maya Mimika Bongo fille de ouf donc
Aïda, Mandosi, Luna, Grace Luzolo, Ronel Kossi. Non, Missa aussi là. Donc, monsieur aussi là, ça quand on t'a le robe, tu vas les gagner. Mais na batuana nyoso otangi relation ezamalam ya solo. Na bossa nikutu. Il y a Fifi, Mobiki ici, décor ilonga l'élève du maître. Basé belé, bat nyoso na tangi na to ça bien. Matebou, ouais, Blanchi je t'aime, donc basé belé. Président Gabana. Président Gabana. Kevin Sydney. Monisiko ça va. Non, ngai na zakana rankin na mutute. Donc c'est-à-dire ezaki likambu tout ça là qui na ye esimbagité. Eliko bate que non sanga yo ça te tonga sai na zate non a continuer à ça ba film non faro te okoko bala nani kasi. Non, faro omoni na monde na bino ya ba artiste. Tango succès na bino ya kamakasi célébration na bino beaucoup mandie bandumba. Na ebite so na kosi. Na ebite so ikar ba producteur ndé ba okokisa te po bala ye to o bala ta mwasi mususu à quand leur mariage non. Non bon, nzamba sunga sona zui na comme na makoki o bala na bala mais pour le moment na zana on azali. Ah o bala wana nani? On go changa da conflit da problème. Mais mutuna net ezongi na ba question cette fois. Yango moni nazo zonga nango. Zolungu ba muto na zana. Zonga na iba. Tango ko ba ezana nani? Tana bala eza Sacré Konde. Ibongo bolo bakabwe bandakala. Motuna wana euti epa ya mama Sacré Konde na alinga ye basoko bala nani. Nengo bimisi siko kombo na ye ne place aza comprendre que mutuna alinga yeba ezana ngokaka yo mama na biso nani? Sacré Konde. Ouais, maman Sacré Konde maman na Chloé donc déjà bobota? Ouais, non moi na Chloé. Avec Chloé Chassa oui. Ouais, Chloé Chassa. Chloé Chassa mère nangai maman Siskachita po moni maman so botanga nga moko dans linga ke mingi et na mitu na question moko na sona ko ma scénario na sala ba film na mitu na ngana maman so na kufa liboso na tuna de maman question na sanga so yo kufa liboso pianga passe ngabe na esaki maman so yo po kufa pianga passe donc na ebite nzambe mo ba équation na zakana pour la lika maman biso maman evile chita mère alek na le fort maître Gloire Misela mon ami Gaïta Mayo maître mon ami et Diogo Touré Tumba et Batapoto na linga mingi donc mutunanga modogo lungamba merci na ningo soutenir parce que biso ko soutenir ça tango talaka œuvre ongande ko na sali yango de soutien Angela Tamba mutunanga Noémie El Nyuma Lina Love donc bango nyonso Batapoto o bolingaba opena etoye bani na tangi kombote et na linga bino mingi. Ouais, j'ai quelques questions brillantes. Quelle est votre couleur préférée? Na linga mingi noir. Fruit préféré? Bon, on a plein de fruits. Plat préféré? Plat préféré, naza muyombi la lingami pour nous madesh. Ami préféré? Sacré Konde. Ennemi juré? Nan ennemi. Distraction? Distraction dans les amis kokoma. Travail? Na lingami théâtre et puis naza médecin de na ben et bandel. Donc tu fais les deux à la fois? Oui. Ton à côté garde Nabimi, n'a comme un scénario. Journaux n'a aucun boulot, n'a un tournage. C'est un peu ça. Alors, ça, moi, Lilobanoya, il y a sous-caté pour te occupiter. Moi, message non particulier. Au peut se payer un numéro, on peut te abonner à couleur d'origine. Ouais, message dans les accords que non, bande qu'on a vu sur les Congolais. Au bazar libanda moka parce que bino de bomba ba producteur parce que to ba producteur bazarate mais bino bande on ba producteur na biso linga bino mingi bino pe bo linga biso botika kaka ko critique biso na mona même na ba commentaire ba Nigeria ba leki tala loko bo sali bo de plus non senga bo encourager biso so bozana ba idée bo porter sur ba correction to bonga ça to sala mie loko la ba wana obolula parce que to za na capacité wana mizaka ka ona to ko loba na 4 émissions ba moyen ndezanga biso so bo cheba moyen wana to sande bo linga et ba o balinganga ba o pe bazana posa ba sela ba film kitoko je suis là soza pour contacter nga na Facebook na ba koma Agostino Bariki Chassa so contacter nga na Facebook to so là WhatsApp na ngezali plus 243 84 42 19 499 plus 243 84 42 19 499 donc wazana posa film kitoko so to contacter nga vraiment
na ko hésiter te ko sel loko et ko sepelisa opé et ça pe na chaîne za ouf nde lo ba ya mimi ka bon. Question mususu oyo tetikalaki na ngo poto kende ko sukisa tango sala théâtre na Congo na biso olingo ko moloko akanga. Na Congo na koma lokola mutu. Non, c'est pratiquement possible parce qu'il n'a qu'à freiner vision. Mais Moussalo sala ba kolo ba sala ngo liboso na bazali o ba pesa oposa ti lelo ba koma ba grand. Question de fallo kende ko koma lokola nani. Fallo tu ngande idole na na pesa au goût. Na koma lokola mutu za moi passi parce que musicien nyonso lelo ba koma lokola Michael Jackson. Non, mais ngai bosonga na za succès ko ka Michael Jackson dans souk na lo ba bongo ta. Net na théâtre na biso za na mutu oyo o lingo ko tsache donc yo lingo le kaka ba onyo. Well na mi yebi ona sali. Laisse no leka. Mutu no linatanga. C'est vrai. Oui. So lo binde o sepela na nani tango talaka nani ozwa inspiration na tangela. Ah bon, ça va. Au mituni question répondre. Donc ton atalaka mon vieux ah ça surpris parce que non a lobanete tout kutana c'est mon vieux Piron Dombasi. Un alinga vu on a trop tango a joué kangi sala nga bien et puis na so na vani so na sixen na réflexion na loro la na sa loro ya Piron da sala donc ya Piron Dombasi aux idol na ngai. Ouais. Mes chers internautes, comprenez que nous sommes arrivés à la fin. Tout ceux qui sont dans une question, on a créé les polémiques, mais la monnaie, maëlle qui mingi, akimi kimi n'engaï, c'est pas un problème. C'est toujours yé chante-moi na kini santa de nuance, ange noir, cheval noir, chic man, pape of love. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, j'ai des feeling. Voici magnifico, fantastico, esthético, chic men, continuez à suivre couleur d'origine, borozoba image ya kitoko, ba numéro ya bien, ba invité ya kitoko net si na l'équipe on a mis Barry Kinde, boyo Kinde Barry Kinde à lobinde pour la l'autre ceux qui awa d'ici là portez-vous bien, na tikibino na maboko nzambe, tokutani à la prochaine, ciao. Ça c'est la couleur d'origine, la couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.